ba démocrate awa na États-Unis, Parti démocrate, invité batu ebele. Na Afrika, ba invité batu tukumi balé. Et puis, dans le monde entier, ba invité batu ebele pour baya awa batala ndenge makambeza koleka na mboka na bango ndenge convention na bango za koleka. Ezali sengo mingi na komona makambo tumuni awa ndenge parti za organisé, ndenge démocratie za kotambola, ndenge baza kosala message na bango, ndenge baza koyebisa population na bango po ba voter bango, programme na bango. Ezali logo yo biso tumoni parce que makambo nyonso otali ndenge balinga baza kosala yo pe otala oyo koki ko adapter po mema na mboka na yo. Yango wana ezali sengo mingi na kozalawa pona komona makambo baninga baza kosala epai yo bakomi biso pe totala démocratie to banyango banda kalate to banyango depuis 1990 tango maréchal Mobutu alobi ke siko to komi na multipartisme mais toza koyekola malheureusement to bandaki moi malamu toke siko to dindi penza awa to komi to sali ba élection na 2006 to sali na 2011 to sali na 2018 to sali na 2023 mbalamine na mbalamine wana eza kokende kaka mabe kokita na modindo ti pa ini to kosuka ya wana to lingi to sukisa makambo wana to kota na molongo to za bato nyonso lokola baninga na mboka mosusu même en Afrique omoni na Sénégal ndenge basali omoni na Kenya omoni na Cap Vert baninga ba kosala démocratie biso pe il faut totala tola na nzela na bango. Congo ezali na libulu Congo ndenge nalobaki que tobandi démocratie na 1990 tango maréchal Mobutu alobi que non voilà démocratie mais tosali ba élection mbalamine ya liboso tosalaki ezalaki moins bien parce que Bemba gagnaki l'élection présidentielle balobi o Kabila pas yebebaki basoko tani ba législative ezalaki moins malamu 2011 et baby 2018 et baby 2023 penza et baby kobeba donc tozali esika moko te yango siko tokoluka to sala makasi to matisa eloko oyo omoni kotambola na kotambola ezaka wa na mboko oyo te na États-Unis te na tamboli bamboka ebele na tamboli pe na kati ya Congo pona kosolola na bandeko koyebisa bango ke démocratie ezali eloko te oyo moto akoya alobi no boya non démocratie ezali moto aye na programme na ye alobi ke ngai na moni mboka ezali botale pa ndenge mboka ezali makambo za kotambola malamu te ngai soki na zwi mboka tala makambo na kosala boye na congrès na biso to sala na Kisangani to sala ki manifeste to lobi te to zona 18 défis makambo zomi na mwambe oyo soki to landeli yango malamu to kobongisa mboka na biso to bandeli liboso na likambo etali intégrité territoriale bomoko ya mboka na biso moto ayiba mabele mboka na biso te to kena linami balé na état de droit OK ya misa to lobi cohésion nationale kozala bomoko ndenge to koza na bomoko ya mine to lobi ndenge nini to kosala gouvernance oyo moyibi kozala te mbongo ya l'état pe kozala na kesi ya l'état pona kotonga bandaku bamzela ba hôpitaux kosala makambo ya mayi ya mwinda makambo oyo ya l'état wana mine wana to benyo lokola fondation ya ndaku osali fondation e bongo sikoyo zomi na mine oyo ko yesima ezali ke ozoko matsa ba mur pona kotala éducation makambo ya agriculture makambo donc c'est ça que nous devons faire c'est ça la politique bato bayoki yo balobi ke non soki na komi na pouvoir tala makambo ngana kosala ndengo yoki ya baza koloba oyo mususu alobi o makambo avortement makambo yo ya ba classe moyenne makambo c'est ça ezali te que yo oloba na bato makambo na mbebo e bongo si matango kokoma kona oluki mbongo otia otondisa mabenga na yo